puis bah il va vie privée parce que maman top sera yara na ngona médiaté internet les lingé lo ba n'importe quoi sur bangote ceux qui peut soucier à qui ko révéler ba tout que maman top na Thérèse ba solara leona ba solara na vité mais les autres beta ma sola Thérèse ta poti ba miniature té ya ko luwa ko saboter mémoire ya Suzy Bantu. Elle était une bonne personne. Azo mérité babuzo ba o ba misusu baza ni na niveau des filles légères baza atana na société à bêtises et ça la bango utile pendant que baza ba inutile. Alors on va pas laisser ces gens-là koya ko piétiner na mémoire. Il y a une grande dame lokola Suzy Bantu. Avec tout le respect na pesa kabatunyo so mokili le maman, vous allez m'excuser mais en tout cas il y a un temps il faut que tout le banon. Suzy Bantu atikaki ya mwana abota mobali Sarah. OK. La fille de Maman Top. Maman Top atikala kozwa problème na maman Suzy teke baweli mobali. Non, c'était les problèmes de la fille de Maman Top. Je vais vous expliquer maintenant le problème de Maman Top et celui de Maman Thérésia. Vous êtes sur Top Media TV. Bienvenue dans l'émission Labino Zip Zap, émission Oyo et Memela Rabino ba information pe ba actualité Oyo ezako le kananambo kanabiso partout dans le monde pe na communauté congolaise. En tout cas bandeko tozana pasi kake beti lisusu na ngambu ya bandeko na biso ba comédien Suzy Bantu. Que son âme repose en paix. En tout cas, mes condoléances déjà dans la famille artistique nae Mobimba, mes condoléances dans la famille biologique nae, entourage nae, ba camarade nae. En tout cas, molimo nae epe manakimia mais molimo ya Suzy Bantu ekope manakimia te poete ba émission ezali ko salama makambo ba secret ba vérité ezako bima se ko bima tout autour na makambo etali liwa ya Suzy Bantu. Il paraît Suzy Bantu a koufi na poison. Il paraît Suzy Bantu a koufi na maladie à motema. Il paraît ba welela ki mobali na maman na biso Thérésia na maman Top. Liwa ya Suzy Bantu ekomi na maboko ya batu ndenge nini. Batu musu balobi abotaki ba musu balobi abotaki te. Na émission na biso lelo tokosala analyse na tadingala pa wazali moko parmi ba master ya Suzy Bantu ameka un peu ko éclaircir biso poto mona ki epe kuna na matanga azalaki penza na contact ya famille ya Suzy Bantu peut-être grâce na eto kozwa ba éclaircissement ya makambo ebele toza ko se poser ba question. Il paraît azalaki mwasi ya musicien ya héritier. Bonjour Tadingala. Bonjour Maman Saratola. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Nous avons la grâce, tout ça évolue bien. Mes condoléances hein. Oui, merci, merci, mes condoléances, merci beaucoup, ma chère. Nous autres, nous avons ma cité, mais on n'a pas le choix. Elle est partie, pour nous les autres, la vie continue. Tous les laïcs n'ont pas formé n'ont pas mais mon salaire est singi qu'il faut tout répondre à ma exigence, mon sous mon salaire Merci Tadingala pa j'en profite ya repé sambote na tata po FAP4 ma grande sœur chérie le big manager et un grand merci na ba sponsor na biso Majabu Gospel balobi deuxième édition arrive avec force donc Torozalawana pour na ko poussa lisusu label kitoko boy label l'équipe à label nyonso na Afrique. Pour l'instant, tous à Majabu Gospel. Alors, un grand merci à l'honorable Jenny Beta Industriel. Moi, c'est à Pembe, la Pession Beauté, président Charles Tamboué. Un grand merci à toi, maman Gina Amatou Motemaya, papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, la Pession Beauté. Pourquoi pas, Namoni Bongo, Amelia Moueba, la privade ya Orlando Domingos. Bambote Nayo, Bambote na Batounians, tout, hein, meilleur fan du monde, président Bébé. La présidente Maman Nathalie, en tout cas un grand merci Nayo, un grand merci Angelos Karouane. Mais Angelos Karouane, on a dit, toi une émission à Mawa, la passion beauté, Bambote ne désert Kanou, Sarah Abouele, c'est la Kiki, la Rose Bonga, papa et dit MK, pourquoi pas na Edwige Kala, la Pamela Kabeyawe, tout seul, il y a Bambemba la fille à papa, Maman Makela Kumba. Et pourquoi pas na Fatou du Conti. Un grand merci Nadalia Onyema, Debo Bouchab officiel. Merci Nayo. En tout cas, merci, t'as dit, vous avez trop abattu, hein. Vous avez na moi ba relation, Yamakasina, Suzy Bantu.
Ouais, en tout cas, personnellement, je connaissais Suzy Bantu parce que Azali Susute. Oui. Azaki Moutou, on partageait beaucoup de choses ensemble. Et à Moutou, Tolianaye, Tomelanaye, on a profité, il y a un conseil belé. Suzy Bantu était une femme, on a une femme où, si vous avez des problèmes, quand vous arrivez et pas Suzy, vous avez solution. Suzy m'a aidé dans ba conseil belé. Quand j'étais en Chine, j'avais connu un petit souci à l'époque. Suzy Bantu était la première personne qui a apporté mes forces sur tout le plan. En tout cas, je garde tellement de bons souvenirs pour Suzy Bantu ou son abandi au Lobango Awa et cause de émission Mobimba au Tuni ba question Moussouté. Donc vraiment c'est une personne où on s'est partagé, on partageait, on s'est parlé. Même tout dernièrement, elle m'a appelé pour me dire na sombele jus. Mais elle a calculé les temps où à na sombele jus na temps koufi et ça lit même pas une semaine. Donc ça veut dire que elle était déjà à l'hôpital à Zosenga Jiwana, mais malheureusement nazoa qui moyen ya ko memelaye jina été. Elle est partie, donc voilà, c'est un peu ça ce que je peux te répondre. Liwa Suzy Bantu, ezolobisa communauté, ezolobisa bande kona biso ba youtubeur, il paraît à Koufi na poison. Tadi ngalapa, oza premièrement voisin à Suzy Bantu, oyebi moi famille, oyebi quartier. Est-ce que c'est vrai Suzy Bantu à Koufi na poison? Merci beaucoup Maman Sarah pour la question. En tout cas, je dois essayer un peu d'éclaircir Bilo Misusu. L'internet, l'utilisation il y a outils oyo la communauté nabiso to utiliser ngoka rien que pour abuser, rien que pour na koluka ko bebisa image à mutu. Poison lelo les gens babazaka na courage mo ya kolwake mutu na akufi na poison. Mais lobby elle ba ke sala Suzy Bantu baké kwa mbomé lobby. Je pense pas que bateau bazo sala ba émission basenga ki na médecin ya Suzy Bantu a la autopsie pour appeler ça bango résultat ya poison au bango bazo koluka. C'est une façon juste ya koluka ko sa image ya moué. Et nous là nous sommes deux personnes nous avons vécu avec cette dame. En tout cas, je ne permettrai pas qu'on puisse salir cracher la mémoire ya Suzy Bantu, celle qui était une bonne personne pour nous. Et ça le kuta Sarah. Makama poison eza lokuta nazo mona bande ko ebele bazo koloba ete azwa poison alia poison na kinga kati patati patata makambo ebele c'est faux, archi faux. Suzy était souffrante, Suzy était malade, Suzy abela les années où tu koleka Suzy a kota même hôpital na HJ na ce que moi je dis biso ba yaye to yebaka na ba collègue na epé belé ba yebaka. Même Oukililon qui est bagaté, pourquoi? Parce que Suzy c'est une femme oyo azalaki beaucoup plus réservée. Abandaki ko s'afficher na makambo et belete, abandaki pe ko lingate que sa vie privée ezala étalée. Abela ka maman akota comment Suzy akota comment elle allait mourir. Abimaka, j'étais parmi 5 bateaux au peto kenda kotalae. Toke to sololi, elle m'a dit ça en face, elle t'a dit je vu la mort. Ngana moni ndenge muto akufaka. Mais les bons dieux wana abiki singa na comment. Dorénavant na komi Suzy de Jésus. T'as dit ngala pas comment qui Suzy de Jésus a outo lo banabiso confirmer na précision nyonso que maman Suzy Bantu a tikali kokufa na maladie à poison. Mais maladie au Suzy Bantu a kufi apparemment jusque tisikoyo batuba koye bango na médiaté, voilà pourquoi batuba ko tâtonner. Mais na ba information mususu eza ko loba mababe lobby bazolo ba ete Suzy Bantu akufaki na maladie ya motema anyokwa minango parce que azaki na bombanda na bandeko na ye ba comédien tokoma na point ya bombanda. Sarah, tu sais aujourd'hui lorsqu'une personne ne plus akufi simanaye makambo donc ebotamaka na makambo lokuta na makambo solo na okutu mutwana ayebaki na ete ekobima. Mais biso ba etozalaki na Suzy, je dirais na bandeko nyonso bazolanda biso que Suzy était une bonne personne.
nakanisi baepena baliaki na Suzy bafandaki na Suzy so ozwi moko na plateau soki ayeb soki non Suzy même ata libanda caméra ayeb soki non Suzy était une mauvaise personne pour nanga. C'est que azalaki na intention mabe. Suzy, il faut qu'on se le dise. Na ba vidéo o nyonso ezoleka. Même jour o yonanga tozaki et pas ya ba Suzy. Même ses sœurs bazolela bazoloba nini. Onyo kwa mingi. Na malade. Onyo kwa mingi, obeli mingi. Obanaki ko vivre kaka na bakisi. Mais ndeko tadi. Mais laisse-moi finir. OK. Suzy abanaki kobela maladie ya motema. S'il vous plaît, c'est normal et ya kanango. C'est une maladie comme toute autre maladie nyoso ya mokili. Moi je connais une maman maman té grand-mère moko akufa na poto. Je salue sa famille na kanisi bako reconnaître yango. C'était une servante de Dieu. Maman wana amela na vie na ye amela masanga te, amela diamba te, amela whisky te. Mais maman na maladie e ya ko boma ye eza bapumo e ya ko toboka ye. Bato ebele suite à ba problème estomac. S'il vous plaît, bato ebele ba yebi ete ba maladie ona ezwaka batu oyo ba melaka mingi biloko makasi ba problème ba nini ba estomac etoboli nde ememi na liwa. Mais maman wana akufa na état na ye, elle a des enfants oyo azalaka kimia bana ne même bakamwa. Donc ça veut dire que maladie elle ekotaka na nzoto motu et ponaka te que non lokola nazolingana kota na nzoto atadi na simba ye na makolote fona ke simba kado na loboko. Non, c'est une maladie. C'est une maladie. Ma très chère Suzy souffrait il y a maladie nde mutu ekotisa ye même hôpital motema elle ekotisa ye au hôpital ekotisa ye comment ndekonomiso moi si ayaki kobima elle abimaki na ye a se rétablir na ye pe azongelaki pe ba activité na ye nakanisi eza na 2-3 tournage mo autaki kosala il y a pas longtemps, mais au moins elle avait toujours moi paiement moi même lorsque elle parlait ceux qui bozo sur la Suzy tu sens que moi paiement ezali mais elle était là et tout voilà. Donc tout ce que les gens racontent parce que zalaki kibombanda ndeki bombanda wana et memi maladie wana ya motema et tout ouais. Non, c'est faux. Apparemment bandeko balobi ete akoma ikobela maladie ya motema bolikamba bolingo ezali kama ntima kama motema. Tanga moni mama Thérèse alongi mobali babotolier mobali tour alibose zaki mama top tour abibale mama Thérèse tanga botolier mobali na ya musicien ne sika passe ya motema wana choc wana eko bandati memi. C'est faux, archi faux. Ça ce sont de bêtises. Sarah bah ça bon mandaté bah à ce que moi je connais pas la vie privée de Suzy Bantu en tout cas na koko tanakati kunati. Mais au moins na onga na ebi ezali faux, archi faux que c'est à cause ya maman Thérèse ou maman Top nde maman na biso Suzy ayaki kozwa maladie o donc kazalaki nango. Je vais vous expliquer maintenant le problème de maman Top et celui de maman Thérèse. OK. Alekin na ba etandoike pour se dire ben écoutez maman Thérèse akoya matanga te parce que bana lemba bazoka na maman Thérèse soyez matanga abotole mobali na chérie. Mais c'est faux, archi faux. Je vous informe aujourd'hui que maman Thérèse azalaki na matanga. Donc atikela égérie. Non. Batikala owelela na ye mobali te. Wana eza makambo ya balabala. Eza lokola yonanga Sarah. Elle moko lelo kutu yonanga to discuter na téléphone oui ou non? Oui, to sona pas. Ouais, elle mo pe na nzela boyinga na lobido loko mode se pélicio te ou bien yo lobido loko mode se pelsinga te to ke na biso moi distance. Na sa kanda wana pe na koleka na télé, je dis ah en tout cas vraiment ngana Sarah vena et si mbali susute parce que nazaki peut-être soki mutu okomi place ango avant kutu. Soki muta komi tolanda Suzy Bantu azoloba so eza na batu oyo akoki kolimbisaka te na se na moyo eza Thérèse eza mama Top. Na logique à vie lelo soki tozo vivre na vie batu po batikala na rando ya makasi ya libele ezaka mwasi na mbongo bawelaka mbongo ou bien bawelaka mobali. Il se murmure aussi que bawelaka musicien et héritier. Alors awa yozoloba ke baswana kikaka
Mais est-ce que makambo batupé ba robimisa koto ba les ont dit et ça vrai té? Sarah, je n'ai pas dit kaka ke ba swana ki kaka. Non. Dans une famille tokoki kozala pe incompréhension mo donc ça les pour na respect nanga, je me retire. Yo ebi ba frère rebelle, ba sœur rebelle na ba o bana poto na ba odo ba baza awa. On se parlait très bien, mais pour le respect, le respect s'impose. Na imposa de respect, na tchaba limite, na tikala nanga. Mais ngai, dès son vivant, na tikala mon na place au souzi, à soigner na maman Thérèse te pour na mobile. Na tikala mon na ngote. Na côté ya maman top. Maman top na maman souzi, ba tikala où est la mobilité. Ce sont deux personnes oyo bazali informées te. Maman top et souzi, c'était les problèmes ya dada. La fille de Maman Top Dada. Ok. La fille de Maman Top. Maman Top a dit qu'elle a causé un problème na maman Souzi Teke Baweli Mobali. Non, c'était le problème de la fille de Maman Top qui est Dada. C'est-à-dire, Maman Top a ça la émission avec Ndeko Yves, que je salue en passant, le directeur des infos, a manifesté mécontentement par rapport à comportement mon ya maman ya maman Souzi que son âme repose en paix vis-à-vis de sa fille Dada. Et c'est là que Petnanga ya maman Souzi et ça là est bien té. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas passer donc à la télé pour nous étaler ma vie privée à battre. Mais yango ngana mais yemo dada yaki nango de et comment il vie privée. Non mais déjà ce qui bango bayaki na yango et comment qui vie privée mais pour nanga pour na mémoire ya Souzi Bantu. Je dois protéger. Mais apparemment potopoto ezara mama mibali. Non potopoto ezara makambo ya mibali te ezali ba réalité OK non. Leki na mwana leki na yaya bazo potana nga mama na ye na koteli kaka na koteli mwana na sacrifier yaya et yaya amoni ke oh ndenge ni mama oyo azaki censé ya kokotela biso mibale mais azuka part kaka dada pe abotola Souzi Bantu mobali na eza makama mobali eza makambo ba il paraît tout wana tout ça eza makambo bantu bazo mobali ozaki mobali ya Souzi Bantu dada abeti Souzi Bantu mosinzo yango Souzi Bantu ayinaki Mama Top koma yo Mama Top camarade nanga to ndeko nanga oyebi ke o aza mobali nanga mo permettre mwana na koma kobima déjà au départ déjà il faut s'il vous plaît au départ déjà vous devez comprendre que Dada c'est une grande fille, une grande dame, elle a déjà ses deux enfants, nièce nanga na neveu nanga. Je pense pas que aujourd'hui si Dada a besoin à s'engager dans la relation, il faut à tout na maman na biso Maman Top. Non. Et puis c'était makambo peut-être elle et Salemaka Maman Top azala na penakinte. Mais maman yo zwaka par moi. Non mais azwaka par ya moi na te, mais elle avait essayé ya koluka moi ya ko expliquer que eloko wana ezali malamu te. Mais après ça babongisa na bango. Après ça babongisa na bango. Pourquoi est-ce que Dada le kana on a télévision? Dada atikalo le kana ngo pe na télévision te mutu aleka na mutu alobaka na émission c'était Maman Top. Mais Dada atikalo lobela ngote. Monique, quelque part, tu as dit, tu as fait analyse. Mais tu as dit que tu as fait comédien, c'est tamboleli. Et puis, non, mais la minute, tu as un dossier où tu as dit que comédien, voilà pourquoi tu as dit que comédien. Il faut pas que c'est tamboleli et puis tu as fait vie privée. Parce que Maman Top sera dans la médiaté, Internet, les gens n'importe quoi sur Bangote. Ce qui peut soucier à qui révéler que Maman Top na Thérèse a barosola Léona barosola na vité. Mais les autres bêtement sur la Thérèse a côté ba miniature té. Quelque part faut ba gérer langage na ba problème na bango et soukaka. Moi je peux par exemple moi to sona na téléphone. Mais ça finit juste. Et ça finit. Donc tant que mutoko moya de ko trahir to ko loba mabe ande ko na média. Demain ou après-demain, ça va vous rattraper sur ma promesse. Et surtout, ce sont des personnes publiques. C'est ça que moi aussi, je voulais vraiment Kolobayango. Au moni, même si Sarah n'a pas kandango et ndengenin, ce qui bâtit le caméra, si tu sens que aux en akanda bandekonanga kolobanote. Parce que aujourd'hui, bien que c'est que bandekonabiso yamite mamabe, parce que là je vois des prophètes au baloba qui bakolam sa souzi, des prophètes au boye, ceux qui appellent à gauche, à droite.
tout ce que Batouana Bazo Koloba, c'est parce que hier, Tofongola qui porte Moko Boé, pour nous copier sa Batou Moko Boé Maloba. Nous devons faire très attention. Le micro que Tochaka Batouna, Obiso Tolobaka, Oyo, Ezalaka Mbeli, Yami Noumé Balé, Okoki Kobomayo, et Koki peut copier sa yo vie. Baye Oyo Batikali Nabomoy. En tout cas, Nzambe, Asimba Mitema Nabino ke, to contrôle la langage Nabiso, to ebaka nini o tozoloba. Moi, ce qui me fait plaisir, et Zosalanga Esengo, après avoir souzi Kobima na hôpital, elle avait réparé avec tout le monde. Elle avait réparé avec tout le monde. Et la maman top. Et la maman Theresia. Et la moutou. C'est le problème à maman Theresia. Oui, si biso te maman top pour moi expliquer biso dada et tout. Malgré que tu vas au lobake, ils a maman mobile PKK. Parce que maman top ils a pour. Il y a maman Theresia vie professionnelle na bango. Yo ebi que aujourd'hui le comédien na o etali peut-être rôle moko boy oye fallait asala amoni mutu mon boy do asali akokipe et kokipe ko sala mwande nge moko boy aujourd'hui awa yo to ko mona bato baba kendaki Dubai na mama Olive mabanga baba na ko bwakela nani Bellevue oh ba misusu baloba kete ba bwaki sié bazui mama sila ba tiona pour mama sila abana siko ko sala la baliste. Donc tout est possible aujourd'hui. On peut imaginer quelque chose mon boya lokuta bazui pe makolona maboko ba pesi yango et zupe forme et comme pe lokola mutu et bandi ko tambola, mais c'est un comportement très bizarre, surtout il y a communauté Nabiso. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci Tadi. Tozo chité vers la fin de cette émission. Souci bantu atikaki amwana abota Mobali. Sarah. Je le respect des soucis. Et ça parmi biographie Nazo kendaka wana tous les jours, presque tous les jours nazala wana. Naza pe na chaîne o bikolo nyonso do eza na besi. Na ba frère na ba sœur bazo ya wana peut-être sur na caméra na cause même ata moi 2-3 vues. Mais naza même ata na courage ya ko filmer te erna naza wana. Naza même ata na courage ya ko sala émission te. En tout cas pour na Italie souzi abota ki atiki mwana atiki mobali ou quoi je suis pas mieux placé. Babi paratiki mwana te mais quand même koloba ke mwana ça ou pas ils insultent. En tout cas c'est sa vie privée mutulelo biso nyonso to salema te kaka kenonde to zaboye il faut kaka na botaka lelo natika mwana lobby ou bien toye bagate kende na zabu lokola ngai na naboti te na na balite mais nazo senga te nzambe abomanga lelo pona tika do mwana te. Non, donc elle avait ses ambitions, elle avait ses projets. Suzy était une personne qui abanaki nanu kolinga batu mingi et puis abanaki pe komilinga mingi. Azala qui n'a respect nanu ya kibomuntu lokola mwasi. Suzy ne pouvait pas donner naissance comme ça kaboye parce que ndenge ba ser misusu bazwaka courage wana à cause d'un euro, 3 euros, t-shirt mo boy jomo boy azuya ye apesi mwana asundoli ye na mwana ndenge tozomona ba comédienne et belé awa baza na bana oyo baza na batata te. Suzy était une personne qui se respectait, qui ne voulait pas en fait qu'elle soit citée parmi bae oyo bazali la batubana eza circonstance eza raison te. Il y a qui monte pas bota il faut ka soki basta. Mais avant sikoyo e comme na osundola te il faut ozwande zemi te. Alors pour nous zemi il faut chercher ya kozwa zemi avec une personne responsable. C'est le deuxième sujet oyonanga tokosala yango tosala kido jourwana. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre le milieu oyozanango et qu'on permette yope osala choix ya malamu na ndenge esengelité. Au départ Suzy c'était une belle femme, il faut qu'on se le dise. Dans Toloba Suzy a bali s'il vous plaît ça. Elle était déjà donc au départ une belle femme où elle avait des capacités âgée de plus de 40 ans oyo ke e banaki ko permettre ya sala ba n'importe quoi te peut-être azalaki na ba processus ya libala na ye akota na ndaku ne ya libala asala bana na ye na voie normale. Tout ce que les gens racontent dans nango ba pasteur Babi a plus de 45 ans d'âge. Anna abota na âge ni
Voilà, donc, et pas un Zambé trop tard, et ça l'a raté. Nous avons des témoignages. Mais et pas commis trop tard parce qu'il n'est plus. Non, mais et commis trop tard, tes missions na yé on Zambé a tindé la ki na mokili. C'est le destin, Sarah. Si le bon Dieu a tchaki que non, Suzi Bantu a Robotama, a Koli, a Koufi, a Tiki Mouanate, a Tiki Ndakute, a Tiki Mbongote, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Non, moi je ne peux pas. Nalobi le destin. Nzambe moto atrasaka. Kendenge natindi tadi na seya mokili. Azo ke negofanda. Nenge tadi azo ke nofanda. Natikeli mikolo autant. Na mikolo wana autant. Makambo tadi akosa leza oyo, eza oyo, eza oyo. Forcing te maman. Ata au forcer ceux qui zali volontaire ya Nzambe te et kokisamate. Même aujourd'hui, comme nous parlons maintenant là pour Nasouzi, elle ne plus, c'est parce que le bon Dieu avait voulu. Merci beaucoup Tadingala par présence ya président Elombe na matanga ya ndeko Suzi Bantu oyo tomona na ngute na éviter ce que salama déjà que président Elombe mutakufika lelo pa keti ya kiti na matanga azui pe kiti ya vandi apparemment Suzi Bantu azaki aimé na ba comédien nyonso Kondi tomoni lobi sous présence Asila Bisalu en tout cas ba président Bodo ba tout bazalaki wana vraiment à jour. Et na évité relation ni Suzi Bantu azaki nango envers ba collègue naï. Mais ça prouve suffisamment comment Suzi était une femme et non une fille. Et ça prouve que suffisamment. Voilà, donc elle était comme ça. Et lingi kolakisa engagement ya Suzi Bantu oyo azalaki nango face à vis-à-vis ya bandeko naye ya musalana. Et ce qui ok na matanga ana, c'est là où tu vas comprendre que non, des têtes bien faites, il y a Moussala, il y a théâtre. Bah, grand nom, on a nyonso, nde okomona bango bazo fanana bazo lela. Biso, tous en placement de Koutana Kana groupe, auto banako Koutana avec Madame Suzi, que Nzambe dans Limbisa. Place on a commis, ceux qui mettent à atindi message à Liboso. Popol Mopasula ya tindi, X kuna tindi, Géri a tindi. Hermob, tout le monde a les bisous, moko to baniko lela, carton levi. Géri à mobile naï. T'es Géri Matondo. Sarah. Voilà, non, c'était en tout cas c'était une personne na théâtre to kozwali susu mutu moko ya bongo te lokwa susu. Non, na momba liboso na assisté na ba madame. Déjà comment on a na moni batu tout. Et puis pour ton information. Continuer koya. Et puis pour ton information, na ba numu tozo koyoka. Si tu regardes ça, peut-être au sommet, il y a Makambo Oyo, tu verras peut-être le président Elombe kozala na comité, il y a organisation, il y a obsèque, il y a Suzi. Makambo o papa wana akotakate. Parce que ayebi buzo bani nezalaka na Makambo Oyo. Ayebi image à tout un chacun. Moni ndenge tozalaka wana Sarah. Eza lokola ndenge tokendaki na majabu, toke conférence de presse, mais toke na conférence de presse. Batunyo so bazwa kimbongo ndenge mokota. Ouais, c'est ça. Donc voilà, les appendés mon na musala ya théâtre biso nyonso bango nyonso basala ka théâtre mais chaque mutu azana ndenge batu bazula kaye. Et Suzi était mutu moko boye na théâtre to ko zoyer les sous-souté na monaka babiloko Suzi azalaki nango mutu ay ko copier c'est trop dur mais mutu azana ngo les sous ezalokola Belvikandi. Elle a l'esprit à Kosangisa. Moutounde Tingambele na Fatuka Yembe o Mbeleti le lopé tolobana terre. Fatuka Fatu o Moko. Mais combien de fois au Suzi Pena à Kozwa, à Zunga, à Zufatu en ligne, à Tchebino en ligne, à Bandiko Gang et la Bino Lokola do Banamiki. Mais à cause, il y avait une compréhension. Moko Boy. Naba Masananga ba semi, ba réel, ba Herman Kasongo Oyo. Suzi Abano Tchabiso place Moko Yaya. Photo salabri. Elle était motivée. Et puis, elle était toujours la première personne sur la liste de ceux qui cotisation ya matangeza ou bien ya mariage. Yango ozomona liwana ye, elle basali ba groupe pour na koloba ete il faut couper sa mbongo ya cotisation ya matanga Suzi. Sarah Fozala na ba groupe on a pour mona combien batu baza motivé. Merci beaucoup Tadingala par question moi soukara ya curiosité. Yoza kana ba question ya curiosité. Toloba ke na monde théâtral ba pona rabibembe ya ko assister parce que lelo te tozo sola boye.
Coco Dioko peut que son âme repose en paix, mais apparemment il est rejeté jusque-là. Dans un message, il y a une bande de comédiens, non, peut moni bangote, va atterrir dans la famille, il y a Coco Dioko. Non, Babata la kabilongité. Il faut savoir que Maman Suzy a koufaki avant Papa Coco Dioko a koufa. Preuve, je m'excuse. Herba Memi et Bembe, à Papa Coco Dioko na morgue, il y avait des comédiens qui étaient partis là-bas. Nanda Kunaepe, ba comédien bazo kende. Il y a des groupes aussi, Oyo et Salemi, je peux, parce que je ne suis pas permis, il y a capture, il y a groupe, il y a Kochango Awa. Aux hommes, on a que groupe, on a bâti cotisation, il y a Suzy Bantu, et puis il y a Coco Dioko. Bâti Bango mi balé. So Tchembongo pour na Suzy, pour l'occuper au Tchembongo pour na Coco Dioko. Donc, c'est-à-dire que, Bakabolité, Bango Nyonso Baza Batu, Bango Nyonso Bazali Batu, mais. Sarah, il faut comprendre affection oyo, il faut qu'on se le dise, bah tu es belé bazan nango pour na Suzy et ça oyo bazan nango pour na Coco Dioko côté. Mais Eli kolobate que non, on a négligé Coco Dioko, non, c'est faux, archi faux. Ceux qui disent ça maman, bazali batu o bazoya kana discours ya kokabola. Bana discours ya kosangisate, bana discours ya kokabola. Voilà pourquoi il faut baya kana message oyo. Ba insensé ya communauté o babalingaka makambo mabe, ba s'accrocher derrière ça, tel qu'il y a une fille, bon, moko il y a ba concert on a biso nzambe asala bango grâce ba koma ko fanda na bamboka il y a ba paya. Il y a des choses au bazo koloba wana, c'est grave. C'est grave maman, c'est grave, c'est grave. Biso nyoso to kufa Sarah. Webinga el moko lobby el toke to fandi na fatu boy, to fandi na fatu et pas ya ba Suzy na fatu na maman via Robeta Masolo et Fatou alobi yaya je vis mon mi babimi si et po ba mbome. T'as dit tout ça la fierté tous en l'autre côté. Tous en l'autre côté. Maman biso nyonso nous allons passer par là. Liwa ya muninga na yo eza la façon ya yo ya komela champagne ya ko sala fête ya ko créer ba émission ya ko luka ko ba lokuta te parce que bino moko ti herbo ya ka ko bimsaka ba vérité o ya batu ba kufaka. Vous même là chez vous dans vos maisons na ba famille na bino na ba foyer na bino na banzoto na bino moko vous avez des problèmes graves. Des problèmes sérieux oyo boko kwa kozula ngo solution te mais el ka do monique mutu akangi misu agoko ko se défendre te laisse-moi en profiter parce que derrière moi naza na ba insensé moko boy ba olandanga ba ko bana ko benga ba bana lo lokuta non yaya le panier sur qui encore et si longtemps que mokili eza boy toko bandaka ko kufa ngana ko kufa yo ko kufa ya ko kufa ye kuna pe akokufa mais bo bongsa nanu ba vie na bino bobongsa nanu ba conduite na bino bobongsa pe nanu bilongi na bino bobalaka pe nanu légalement bozwaka pe ba papa ya bana na bino bofandaka pe na bango bandaku moko bozwaka pe ba famille na bino bo respectaka yango bozwaka pe o nyonso bino boyaka kobimisa na ba etando ite oyo do ezalaka lokola batu wana baza mabe basalaki boyete mais na ba famille na bino moko eza allez d'abord vous arranger boki bomsa na ba problème na bino et puis vous allez venir pour na Suzy en tout cas Sarah nous allons frapper. Eh, wana à ta famille est donc frappé mais nous allons frapper, on va pas permettre à ce que Batumo Bouiba continue quand ma B, va continuer dans ma B et qu'on saboter mémoire ya Suzy Bantu. Elle était une bonne personne. Azo mérité Babouzo Bamisuso Baza ni na niveau des filles légères Baza atteint na société à bêtises et ça là bango utile pendant que Baza ba inutile. Alors, on ne va pas laisser ces gens-là piétiner la mémoire. Il y a une grande dame lokola Suzy Bantu. Avec tout le respect, Napesa Kabatunyo soit mon kili, le maman, vous allez m'excuser, mais en tout cas, il y a un temps, il faut que tout le banon. Trop, c'est trop. Baloba mamolo kuta Sarah. Parce que bango moko bana ba promis sérieux. Bazola la nanu na ba kokoso, ba tambola kate, ba bimakate, baza na bana o baza ba papa bazate, baza peut-être yé moko pe atikala kozo asoma même ata vélo te même ata nini te mais yo ozo le kana télévision pour na koya kofinga ebembe aussi ekei asala yo pe problème te peut-être na bo mutu na ebo botikala ozo même une seconde osola na été. Vérité wana okoye bango parce que ceux qui ngai mutu na ye koyebisa yo yeba que nakoloba totalement parfaitement makambo o mutu wana donc asala kite
Merci beaucoup Tadingalapa, merci Nabatunios tout, bozu occasion ya Rolanda vraiment. Émission Kitoko Oyo, pour Nabandeko Oyo, bozo continuer pour salir image ya Ndeko Suzy Bantou. Président Elombe va frapper fort. Merci.